Ingeta, la famille, Bokota. Affaire sur affaire, dossier sur dossier, makambo sur makambo, ya somo, ya sukaina, ya pasipe mawa, kandenge ba yebsaka biso, soki makambo, eza ya pasipe mawa, ezalaka toujours malamu toye, tolobi keno makambo yo, eza ya pasipe mawa, soki makambo, eza ya mokili mawate, ezalaka toujours bien toye, tolobi keno makambo yo, eza ya mokili mawate. Bandeko nanga, ebele ya batu toyebi pasteur Patrice Ngoyi Musoko. Kande boyebi na yebisaka bino toujours et encore soki ya koloba izali na koya nanga na pete nyonso. Eza na batu mosusu bakoya koyebisanga oh mama Étoiline koloba bongo te kosala bongo te pourquoi imataki pourquoi ekitaki. Soki na monike place ya matière eza musala nanga ya koya et surtout soki na zui ba appel ebele batu ba bengi nga. Balobi mama Étoiline awa dossier ezali awa makambo ezali en tout cas na koya ezalaka toujours bongo parce que na yebike eza nango musala nanga moyen na boyango eza tepe ekotikala kozala te. Grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée surtout sur notre chaîne Étoiline Inès TV. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, ya lelo toye lisusu bandeko nanga na dossier na situation ya papa na biso Patrice Ngoyi Musoko, le grand frère ya Werason. Bandeko nanga makambo ezali ebele ya bato depuis année passée toyaki koyoka mbutu oyo yaki kokota entre papa Patrice Ngoyi Musoko na Werason. Mbutu ezalaki ya makasi koswana ekotaki bato ebele babandaki komituna eza lisusu nini et pourtant tomonaka Werason azalaka toujours na habitude ya koya ko défendre grand frère na ye alingaka te mutu asimba grand frère na ye mais pourquoi toyo ekomi kokota ti na niveau oyo bandeko nanga koya kolala kolamuka na ba situation kolala koya kolamuka na ba dossier koya kolala kolamuka na makambo kande boyebi avant na kokota na moi situation na biso ya lelo ekozala malamu et encore malamu mingi na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse, somme, chaîne moko yaba information, pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez et ko salabiso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda, bambote na madame Gracia Mpoyi, na pesi bambote na mama Lisi Mpitu ya balisi, bambote nanga na mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na yemoko la parisienne ya tongo madame Judith Diampovisa, bambote na Franesse NM, Francielle NM, bambote na Amos Kazadi et sans oublier madame Naz Mbouya na système moko ya kitoko. La famille tolandana no sport na zozonga sima pona koya ko continuer makambo ya Werason na papa Patrice Ngoyi Musoko. Tolanda et on se retrouve juste après. Année à Sika, solo ya Sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobile et salakate, bezamu kie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, et la moupi, feti et zongi, ba mama e, on a ba problème ya mabota, myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, attaque, komina, 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mobulu makasi, topé à la kate, zali na solution
injection na gavker bona loposo totikali simate bergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya bamba oteli lokola lilala teint uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolope sima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde interne tope externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo na bokono ya diabète AVC tension tope obésité gavker Golo solution perte de poids naturellement au kokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na gavker ozongi mobimba ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela. La santé n'a pas de prix. La famille, quand na yeb sarabino, bate la santé na yo. Soke oko bate la santé na yo te, mutumoko te, akotika la ko bate la santé na yo te. Yango eza toujours ya mutuya, eza toujours ya malamu en tant que mutu. Soke monike na nzoto na yo, ozomi yo kabiente. Benga gavker na lombangu aya ko sunga yo. Gavker azawana azo sunga kabande kuna biso nyonso oyo bazana problème etali makambo ya santé. Good news, bonne nouvelle. Sango ya malamu abari njema la famille pona gavker na makambo oyo etali makambo ya mabota. Lelo oyo tomoni ba couple belé et panzani et kabwani. Pourquoi? Parce que moi si azoko kako concevoir teo. Alors yango gavker aye na ba solution to yebike ba couple belé ba incompatibilité eza ya makasi. Au-delà ya incompatibilité, eza pe na mibali mosusu ba semence na bango eza na makasi ya kotia mwa 6e. Eza pe na basi mosusu ndenge nzambe akela bango moyen bakumba zemi eza te. Yango gavker ayeli bino ba solution ya kitoko pe ba solution penza ya malamu. Voilà. Bande konanga toye lelo na dossier ya papa na biso Patrice Ngoi Musoko. Que passa? Qu'est-ce qui se passe? Eza nini? Mutu lisusu na kote ya Werason na papa Patrice Ngoi Musoko to eza ndenge nini? Ebele ya batu to utaki koyoka depuis jeudi bande konanga ezalaki libala ya mwana ya Werason na kombo ya Gladys Ngiama. Gladys Ngiama azalaka la fille chérie de papa. Toyebi ke Werason azana bana ebele mais mwana oyo penza azalaka kaka na papa na yeye ezaka papa. Makambo nyonso papa na ye akende obeta concert fo alandaka papa na ye ezalaka nde Gladys. Gladys azalaka na ONG na ye moko oyo akendaka ko soutenir ba orphelin. Soki azosala descente, il faut akende kopesa biloko. Alingaka toujours présence à papa na ye ezala. Mama na ye azala te mais papa na ye azala. Ye penza ezalaka nde papa na ye. Alors bayaki kobala Gladys. Tango bayaki kobala ye ezalaki prédote. Ezalaki fête ya kosakana te, décoration et bandi na porte ya Werason ezokota tina ndaku. Feti ya kosakana te. Na feti wana ebele ya batu kandenge bayebi ke papa na biso Patrice Ngoi Musoko na Werason bayokanaka te. Déjà ebele ya batu bayebaki ke papa Patrice akokende na ye te. Et surtout ke bayebi ke ba organisation ba feti ya bongo bato ya miziki ya mokili bakozala na bango ebele. Bato ebele bayebaki na bango ke papa Patrice akotikala kokende te. Mais boyebi nini? Surprise ezalaki ya makasi. Bomoni mwana nzambe bisika nyonso atambolaka toujours na humilité. Mwana nzambe amimonaka te ke non ye akozala au-dessus ya bato. Parce que ayebi ke mutu oyo akoki kozala au-dessus ya mutu nyonso ezalaka nzambe. Nde akozala au-dessus ya mutu nyonso. Mais babiso nyonso toza kaka au même pied d'égalité. Donc biso nyonso to telemaka mulongo moko. Toza batu moko. Bande konanga papa na biso Patrice Ngoi Musoko azalaki présent na jour ya prédote ya Gladys Ngiama. Tango azalaki présent, et d'ailleurs pour votre information, papa na biso Patrice Ngoi Musoko ye mutu abandaki koloba papa kulutu. Yende abandaki koloba ye mutu ayambaki
babokilo. Mama na biso Sylvie Mampata avandaki na eka na coin. Werason avandaki ka na coin. Werason alobi na pesi ki bokonzi nanga epa ya grand frère. Ye akonza. Ye nde papa ya famille. Akonza. En plus aza musala nzambe. Amema makambo nyonso na kibonzambe. Bandeko nanga ezalaki bato ebele choc ya makasi bato ebele babando s'attendre nango te. Bato ebele penza na loba babandaki na bango ko s'attendre nango te. Ebele ya bato bayebaki kaka non ndenge za boye. Papa na biso Patrice akotikala na ye kokende te. Pona ba makambo o eleka na bandi na salela yango analyse. Bato o balandaka Étoile Nines TV bokokota eza émission oyo ezalaki année passée 2024. Si je ne m'abuse pas, ekoti kozala ezalaki na ba juillet, something like that, juillet, août. Ezalaki na ba temps wana. Na salela émission na lobaki makambo famille bakote la kangote et surtout famille oyo ya kolobaki no bobotama na libumu moko. Makambo wana ezalaka makambo kokota te. Famille oyo peut-être koki kosaka na koki koya kopanza bato ezalaka famille ya ba cousin cousine. Wana penza boza na bino mutu na butu abotama na tata na ye na mama na ye. Mais libumu oyo ezalaka ke botami libumu moko o boza na papa moko ba mama ya koko kanate. To boza na mama moko ba papa mosusu. Ba libumu wana ba famille wana ezalaka pasi boya kopanza bango parce que baza makila moko. Mais o to bengaka ba cousin, cousine, mwana ya mama leki, mwana ya tantine. Parce que bango wana pe baza na famille na bango, baza na oyo ba apprendre na vie, baza na éducation na bango, ezalaka bongo. Ezalaki choc ya makasi bato ebele babandaki ko s'attendre te que non papa na biso Patrice akokende. Vu que papa Patrice azalaka mutu moko ya ba logique. Azam tumoko ba principe. Et d'ailleurs, il y a même pas une semaine, oyo ebela bato tomona ki ba photo oyo etambola ki ya papa Patrice Ngoyi Musoko na frère Matou Samuel bazalaki na poto. Bakutanaki papa na biso Matou Samuel akende mona papa Patrice Ngoyi Musoko pour na organisation ya concert na ye parce que azobeta concert na ye na Athénée. Alors, bakutanaki ebele ya bato babandaki ko s'attendre que non, papa Patrice akoki ko sala descente na kin pour que azala na makambo a Gladys Ndiama. En tout cas, coup de chapeau na papa Patrice. Papa Patrice ngana lobaka na Congo na biso 8 oza na basala nzambe, eza na basala nzambe mususu ba osala musala parce que baza besoin na musolo. Eza na basala nzambe mususu lelo oyo nzambe atomboli bango, bakomi komi mona comme si baleki na nzambe. Mais na côté ya papa Patrice, soki bolandeli papa Patrice bien, azalaka papa moko humilité et tonda ye. Aza mutu moko azana ba principe, azana ba loi, par sa façon de parler. Aza mutu moko azana ba principe na ye, soki otali ye boye, okoyeba ke non azana ba principe, azana ba loi na ye ya kosakana te. Mais aza pe papa moko humilité ya makasi. Et tondaye parce que na ba pasteur mosusu ndenge to yebeli ba pasteur a Congo na cérémonie oyo kendaki ko salema na ndako ya Werason ba pasteur mosusu ba sala nzambe mosusu ya Congo balingaki bandima te balingaki baloba nini ngana kendo kota na ndako ya mopagano imagine nga ebeba na kokende te soki bolingi prédote esalema na ndako nanga mais ye atali wana te ayebi ke c'est la famille eza mwana ya leki nanga aza mwana nanga naza supposé et censé ya kokende ko représenter famille et surtout en tant que musala nzambe libala ezalaka toujours bien ebanda na kibonzambe bokota na mozindo ya kibonzambe fondement nango to base nango ezala nzambe oyo ya kozala wana yango wana penza tomona ki papa na biso Patrice Ngoyi Musoko asalaki bato ebele fingaka ye bato ebele balobaka tomona ki pasteur Patrice Ngoyi Musoko ayaki koyamba héritier Watanabe avant akendo beta concert bato ebele bayaki oh papa Patrice ayambi ye kaka pona dim
Papa Patrice azalaka na bambongo na ye. Papa wana tango ndenge bomona kaye, ezala kolata, ezala ba voyage, papa wana voyage aka mingi. Aza papa moko oyo asalaka makambo na ye na ba réseaux sociaux te. Azalaka makambo na ye na ba privé ya makasi, mais aza papa moko azangaka te. Azangaka na ye te, mais asalaka makambo ka ndenge Bible yebisaka biso ke non tokende na se ya moi tolukaka ba brebis to memaka ba brebis epai ya Nzambe. Yango pe musala papa na biso Patrice Ngoyi Musoko asalaka. Oyo ebele ya ba Congolais ba comprenaka na bango te. Bango de leur côté bamonaka kaka non papa oyo eza kaka mbongo oyo alela mbongo. Alela na mbongo te. Be soki azalaki mutu akolela mbongo na makambo ya Werason alingaki akende na ye te. Alingaki akende te. Pourquoi? Parce que Werason ayembaka musique ya mokili. Mais ye wana asalaki descente na ye kuna et puis ye mutu abandaki kokamba. Ye mutu abandaki koyamba babokilo. Boye nde ezalaka. Boye penza nde ezalaka. Yango na yo profiter pe na koya kopesa conseil na bandeko na biso mosusu. Moni tango tobotamaka na ba famille to yebaka ko se supporter. Tozalaka pe na bolingo. Ngana lobaka toujours ba parents babotaka biso. C'est vrai baboti biso balingaka biso mais mingi ya ba parents bakufaka avant biso bana. Batikaka toujours bana. Ba parents basala vie ya bango. Oyo ya bango basala. Suko biso to kotaka na makabo ba parents te. Non parce que papa na biso aswani na leki na biso ngape na kotela papa na biso ngape na bando swani sa leki wana. Ezalaka pasi parce que lelo to lobi papa wana kokufa. Bino na baleki nde botika la famille. Siko soki mbaboyo kani ezate yango bomona ozana problème. Ndeko koya kwa assiste yote. Ndeko koya kwa assiste yote. Werason tis ndenge bomoni papa na biso Patrice Ngoyi Musoko. Tolo bata makambo ya humilité. Mais côté pe ya Werason soki totali azalaka na respect ya makasi envers son grand frère. Garçon otomonaki ayaki kobeta basolo ya ndenge papa Patrice Ngoyi Musoko na Werason bazoyokanaka te ndenge abando nyokola bana ya Werason toyoka ba histoire ebele mais totikala koyoka no 15 jours Werason aya ko briser silence pona koloba ke makambo garçon alobi eza ya solo to ya lokuta mais toyaki ka ko comprendre makambo wana il ekaki kaka une semaine ya pamba soki Werason a permettra que garçon wana aya ko bebisa sa réputation ya ye Werason na papa na biso Patrice Ngoyi Musoko même makambo wana elingaki etambola ta 1 mois biso nyonso toyebi YouTube na biso toyebi internet na biso ya ba TikTok ya ba Facebook ezalaka soki likambo ebimi ebimaka nde na ndenge moko ya somo. Mais soki bomoni likambo ebimi ka 2 jours après 3 jours ekufi nango cela veut dire que ba limusi makambo wana mukola makambo wana asepelaki na yete. Werason apesaka respect ya makasi na papa Patrice Ngoyi Musoko. Je me rappelle ezana musicien moko na bandi toyebi histoire o makasi. Ezana musicien moko oyo abandaki ko kolinga ko sambwisa, kolinga ko humilier papa na biso Patrice Ngoyi Musoko alobaki bino moko boyebi ndenge papa Patrice azalaka bandai kolobaki non soki si réellement asambelaka Nzambe ya solo. Pourquoi maboko na ezalaka bongo? Tomona ki biso nyonso Werason ayaki ko répondre ye. Alobaki to sakana biso na biso tokende ko toucher basala Nzambe te et surtout to toucher ba grand frère na biso te kuna na kondima te na kosepela pete toyebi histoire o makasi. Donc cela veut dire que Werason alingaka papa na ye et grand frère na ye papa Patrice Ngoyi Musoko apesaka pe respect ya makasi pe a considéraka ye. Coup de chapeau na Gladys Ndiama boyende ezalaka exaucé pe na mulongo yo pe landa kaka lokolo ya Gladys Ndiama ekozala toujours et encore malamu bilo mosusu il faut to lobaka bilo mosusu il faut to lobelaka toujours yango bande konanga chers parents bozo botaka bana fierté nyonso ya parents nyonso ezalaka libala moni mwana surtout bana basi à l'âge déjà de 18 ans. Moi je me rappelle nazana 16 ans. Maman na biso ayebisanga nini alobi mwana ozokola tango ozoko kisaka 18 ans soki fiancé a monani omemi fiancé tango ozokenda ka université ti osila osilisa université na yo bokobalana donc soki fiancé azali aye tobandi predot malembe dot malembe tina mukolo bokoya kobalana soki nano silisi université na yo te ata na ndako libala osilisa parce que moi si azalaka neti fleur
Moi ça zalaka net fleur akomaka na ba âge moko boye fleur ekomaka kofane tina ndenge kweyaka na ebité soki bosi bosala déjà expérience wana olamuki na tongo mona fleur moko ezongala mutu nyonso aza na besoin fleur wana azotalela yango ka boye fleur kitoko soki tokomi na 12 heures fleur wana ezalaka neti ekomi kofane bato ebele bazalaka lisusu intéressé penza makasi te omonaka bato mosusu fleur wana tongo ezalaki bien komi kokweya oh cher ezalaka toujours bon temps tokomaka déjà na pokwa tomonaka fleur wana ekweyaka donc ezalaka vie ya mwasi déjà à l'âge de 16 ans à l'âge de 18 ans banda déjà kolobela mwana na yo mwana ndenge oza boye soki mobali akobala ye à l'âge de 18 ans tika ye aye parce que à l'âge de 18 ans toyebi déjà que mwana a décrochaka déjà diplôme d'état mpaka na âge à 18 ans wana akoti déjà université na G1 wana tia komisa 19 ans na G1 wana G2 azokota déjà na 19 ans jokende 20 ans donc à l'âge de 21 22 ans G3 déjà asilisi ya komi licence donc 22 ans déjà omona mwana asilisi na ye kilasi alors te ya mwana na yo kozela te ke non mwana na yo azala na ba 25 ans pour que yo bando tuna esko papa tokoyamba ye mukolo nini o prépara mwana na yo te ya tikala koyeba te ke non ba parents nanga bazalaka pe na besoin na bala fierté ya parents nyonso ezalaka mwana na ye abala il fallait komona esengo oyo mama Sylvie Mampata azalaki nango il fallait komona esengo oyo Werason azalaki nango esengo ezalaki penza ya makasi ya kolakisa ke ba sepelaki na ndenge mwana na bango abalaki préparer mwana na yo kozela te ke na mwana nanga azala na ba 25 ans mwana nanga azala na 30 ans pour que na bando préparer na bando tuna bokilo tokoyamba ye mukolo nini préparer mwana à l'âge de 16 ans 18 ans et d'ailleurs eza bien 16 ans déjà banda ko préparer mwana moi je me rappelle tant to présenter examen d'état tozalaki déjà na ba fille mosusu ba présenter donc tozana ya zo présenter après examen d'état wana il faut ça la mariage mobali na ya lobi non on continue université na ndako libala on continue université na yo na ndako libala eza na basi mosusu babala bango bongo lelo oyo ba continue ba université na bango na bandako ya mabala lelo oyo pe baza na bandako ya mabala bazo sala baza pe na bana c'est de la même façon bino ba parents mosusu bo encourager ka bana basi mwana mwasi atulaka mobala atulaka na yete lelo oyo tokomi komona mibali mosusu à l'âge de 35 ans nde akomi kokanisa kobala tango zobala wana omona abanda prédote akota tina dot omona ti 40 ans na 40 ans wana nde akomi kobota yango bokomi kobota bana mosusu bazani ti bizengi parce que soki bokomi kobota yo mobali oza kokola mwasi pe aza kokola ezalaka na 1000 chance ya kobota bana ba bizengi bato mosusu bakanisa kaka te no kobota mwana kizengi ezaka kosimba kisi ezalaka kosimba kisi te soki boza ya kokola bokomi kobota bana wana babimaka neti ya bizengi ezalaka bongo yango ezalaka toujours malamu bobota katango boza ba jeune soki déjà mobala aza na ba 45 ans yo mwasi pe 45 ans bokomi kobota na ba âge wana bana bayaka toujours na 1000 chance bazala ba bizengi bazala ba mongolo to bengaka ba mongolo eza bongo mais soki bokomi kobota na âge moko ya muke mobali oza na 35 ans mwasi oza soki na ba 30 ans oza soki na ba 28 ans bomona ke bana na bino bakozala bien yango bomona kata na ba hôpital ya minene déjà l'âge de 40 ans bapekisaka mwasi kobota pourquoi parce que ba risque ezalaka ebele ya kobota ka bana bizengi je suis sûr et certaine que tout se comprendre ba papa surtout ba mibali na biso ba congolais balinga kobala te bino mona ti 40 azakaka na bobalaka na lata nanu na sala nanu bona sala ba voyage kilikili bala bota ba voyage wana ekosila kate mais soki oza na bana na yo oyebi ke lelo o na kuti kobela mwana nanga koya kopesa ngata maya komela botu na batu o ba bota te na ndako aza na biloko nyonso nga na yebi eza na malade moko place na bando sala na hôpital malade moko ayaki na hôpital bandeko nanga azalaki ya kobela makasi atikala kobota te aza na ba mbongo papa wana bando linga kobima hôpital te ata soki ayoki mwa bien akolinga na ye kobima hôpital te akolinga te
avant d'aka na hôpital soki botuna yo ozolinga boye mpona nini alobi na ndako nazalaka na mutu te nazaka nga moko nazata na mwana te keno na koki kotinda ta mai soki nazoyoka bien te moya kotelema eza te naza na nzala il faut nga moko na telema alors eyaki kopesa biso makanisi ya makasi ke kobota eza vraiment important il faut kozalaka na bana botaka ata soki obota bana ebele te ata moko kaka oboti ya yo mwana ekozala toujours malamu bala ekozala toujours bien voilà suka ya partage na biso yango oyo kane na yebisaka bino biloko ya kitoko eumelaka nango te biloko ya kitoko ekendaka nango mbangu mbangu tielanga j'aime salelanga partage tielanga commentaire ekosalanga malamu et encore malamu mingi permettez-moi surtout de vous dire bye 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 et à la prochaine ciao.